Mbote bana MDG de TV en foot asiki zalinga webino mère d'Orcas la grande dame kande to mesana wa opesa basango pe ba conseil bande ko babolingo nzamba pambolela ngai bino wane ko zanga kate wane ko zanga kate bino boyebi kimia la mokonzi eingela na mabota bisiko zali zwa kiti vanda cha makolo na mesa to pe na kiti relaxer zwa mai to peji oyoka sango pe oyoka tolito pe conseil. Bande koto ebi actualité zali affaire pasteur Moïse Mbiye. Mingi o ezoko ko sala makelele ezali kambo ya gloria ya ba voice. Na asir bo si bo moni photo ya mwana mwasi moko ya salité. Alati tatou na nzoto ne balata ke lamba ko banda na kingo tina makolo. Vraiment soyons réalistes. Na ebi ko linga Moïse Mbiye te. Na ebi ko afana Moïse Mbiye te za problème te mais soyons réalistes. Kambi yo modèle bo monela ki wana na musika. Akolinga pena mwana mwasi ya salite ndenge wana ya tatu banana kingoti na makolo atambola na basengle bato bamona ndenge za tatu ndenge wana et puis ayaka na église to pe na bureau à pasteur to pe na ndako à pasteur bande ko ne pe ba omona ke non ya momo aza ko dette fille moko ya salite ya na kombo oyo i famille wana eza nango vraiment quelle honte le bata bakasayen Congolais tika motema mabe. En fait, cette fille n'existait pas. Au moins une photo bozo mona cette fille là. Aza pena congolaise, so botali longi bien ya photo wana mwana mwasi na koza congolaise. Aza congolaise, ta koza pe congolaise. Donc la fille n'existait pas. Eza ba photo bazui na net. Parce que ceux qui mwana mwasi wana azalaki, aza congolaise, bato ba yebi balinga ba monana. Ta mukile za muke mokile za ka muke. Yana bato musuto kutana ba ona ba poto a to yeba bango na ba Afrique te. Mais koka moi na bandeko na bango na ba cousin na bango na ba master na bango tozala ba ami na bomwana en tout cas Congolais faut tika motema mabe et le bata avocat ya Kofi Olomide ko émerger na Congo ezalaka crime soki muto abani ko réussir dans ses voies amemi ngambu on va les taxer de tout. On va les juger, on va dire des choses na kombone. Donc ba voix sobino boyoki. Ya mwana mwasi wana oyo mbi alobela maloba bolingo parce que pasta muto bolingo wana to wanga na ngote to bosa na ngote. Yope. Okay, go. Pasta muto bolingo, I make bread. Pasta muto bolingo bandeko. Pasta tanga cantique des cantiques mingi, c'est tout à fait normal à pasteur et puis na balité. Donc aluka mwasi wana il faut garder fou ezala il faut aye babisika ni ko se positionner il faut comprendre déjà na moni que pasteur Moïse Mbiye en tout cas côté wana déjà na côté à tendresse ya bolingo et ya attention on dirait ça avant d'ici déjà parce que koyoka ba maloba na mwana mwasi wana so la ndenge émission te tala émission ezaka na chaîne na ngekota ki hier pasteur aloba na mwana mwasi que ton odeur me manque. Boyoka iba malobana je vais toucher ta chatte boyoka ki yango jusqu'à ce que tu sois mouillé boyoka iba malobana ndenge passer azo lobana ye je veux que tu dors sur mon montolo boyoka ki dans la fille en question bozoka Gloria ezana ngoyete et puis pour votre information voix toyoka ya passer Moïse mais on va nous répondre wana eza collage eza collage so bolandi yango bien bon comprendre que eza collage au moni bato ba yebi mambo ba réseaux sociaux o ba vandeli mambo réseaux sociaux ba yebi na bango ke eza collage maloba ya Mbiye wana do bazui la fille qui répondait eza collage basali ba coller et net digère que ba sola bango mi balé non collage wana nyonso pourquoi pour nuire à la personne de Moïse bande ko Mbiye n'est pas parfait c'est un être humain qui a aussi des faiblesses toboye yango te mais pour nini acharnement tina ba niveau oyo bandeko yana bato belé bangindi na réseaux sociaux na kombo Moïse Mbiye yana bato belé balie mbongo na kombo ya Moïse Mbiye na côté na direct moko 2 jours passés so 3 jours passés ta ba mbongo bandaki na babutu wana nanu na télé lisanga ndeko zo meka ko expliquer il y a un frère depuis la France à Bengi à Lobike yena ex na ye bakabona na bango kutu
yena ex na ye mama leki ya ex wana bando solola na Moïse Mbiye et Moïse Mbiye amona photo ya nièce ya mwana mwasi wana donc copine ya le monsieur o bando sa témoignage na profil alobi ah nani mwana yo wana na o nièce na ngai ah tianga en contact na ye na posana koma osola na e ba komi pe ko développer abenga pe une fois on appelle vidéo na WhatsApp la fille quand ezala par curiosité azwa capture ba solo la pe tanga isko la sa fiancée na yo wana chérie na yo wana o abeta ili solo tanga la kisi aibisi non c'est pas Mbiye alobi ah comment ça mais tu vois pas que alobi c'est pas lui aibisi ezali logiciel moko oyo bat ba osala ba arnaque alobi soko tali misu tala moni misu ndeza sombre soki ezali Moïse Mbiye solo misu ngeza la clair normal donc sozo sola na mutu na ba forme wana bato ba arnaque batu et kozwi capture au moins la différence rozala na mutu o azo benga ya solo na normal ngai e komelanga 3 fois non plus de 3 fois ngai heureusement marambwana mbala liboso komelanga ça fait plus de 7 ans 6 ou 7 ans passé mutu atimbisanga eza passer na ngai abi non parce que wana utoya potosika abita na zena Congo mwana nga moko basala eloko oyo ke bato na ba arnaque abi ah bon eleka nango bandeko nga combien de fois ba rata ko escroquer ngai na ba Olive Lembe na ba Niakeru na ba Etofis surtout Etofis bomona ba Etofis ba tondi na réseaux sociaux na TikTok na Facebook lokuta et puis pour votre information généralement est-ce que boyeba ke bato minene mingi ba utiliser ba réseaux sociaux au biso ça là té bah oui ba Facebook wana oya okuta ekuna osani nandimite mama Olive za na Facebook nandimite mama Denise za na Facebook nandimite mais so boke na Facebook bokuta tala ba Niake rebelle bokuta tala ba Olive ebele bokuta tala ba Etofis ebele et pourtant eto nandimite ça la Facebook bato minene mingi o ba utiliser Facebook mingi o ba utiliser Facebook ba o bana ba Facebook baza plus na ba page ba compte personnel baza na ngote ba plus na ba page za nango public mutu nyonso akoya azu a sécuriser ka page na ye.bar et puis qu'on remarque ba bato ba répondre na bombe ba message ba tout o rezoyer pété do ya akache ba post na ye et ya moko de Facebook eza pena réseau moko actuellement ba tout surtout ba si ba comprendre ba comme évoluer ba utiliser penza sous-souté au mona bango na ba Twitter siko so tali Twitter eza différent na ba réseaux sociaux misusu na ba biloko misusu o ba utilizaka to balancer les bino ba Moïse Mbiye ya ba Facebook tale bele to zuka ndambo po bomona combien mitema bato ya mabe yana bato ba leba mbongo surtout bana basi les femmes quand on ba l'autre fois tellement ba kufaka ya momo Moïse azoyemba mobile mobimba nana yo kapasi Moïse oganga te mobile il est tellement doux il est tellement tendre il est tellement kimia en fait c'est ça c'est le genre d'homme oyo basi balingaka attention quoi élever voix na prédication mais tu sens que amuta oganga tant que makelele te on sent la noblesse on sent la grandeur on sent l'élévation on sent parce que quand on est élevé on n'est plus comme tout le monde et ça na balolenge moko o mutu il faut azalela siko mitema bato ko vimba mitema bato ko beba mitema bato Moïse kufa do ba misu ba mona neti ka kene ka place Moïse aza fine kingo a essoufflé ka mbala moko a étouffé moment kufa ba kota na cercle mais vous rejoignez en faisant tout ça et puis pour votre information tala oui biso zo luka malera moto kosa no muto na mabete tout ngani tu seras déçu na niveau moko ozoidete parce que généralement Nzambe atombola pa tcharandeli sur na bato ndengwana Bible zoloba Dieu vit que Léa n'était pas aimée et le rendit féconde buta mamunzamba salaka a rendre Rachel stérile pourquoi parce que Rachel babanda ko linga ile abando linga ete yango moni Bible zoloba na Matthieu mawana yo o batu nyonso ba ko linga yo c'est que malheur no ya pembeni et c'est mon ayo o batu boya yo ba ko boka yo ba ko chola pourquoi parce que Dieu atalaka Bible zoloba misuna ezali auprès et ya bato bazana ba cœur meurtri ba cœur contrit ba délaissé nde bato nzamba tchakaka nde bato nzamba yaka soutenaka pourquoi parce que azalaka mutu ya ba oyo bazanga bato yo o bato nyonso bazalaka bato na yo félicitations bravo yeba ke tombe na yo kalate
au kota parce que mutu te mutu alakso sourire alakso bamino mais mutu par contre bazo lingate bazo boya nde mutu wana nde nzambe bible ezoloba atiaka misu. Et pour donc, ce qui veut dire, en tout cas, tout ce que vous faites là, la campagne, vous serez déçus. Vous serez déçus jusqu'à ce que que le Seigneur protège et garde son serviteur. Nzamba épargné, abatelae. C'est vrai, Moïse c'est un être humain qui a aussi des faiblesses, quand il a lobaki, et qui a aussi des erreurs, mais cela ne veut pas dire qu'il a des démons. Nzamba est ce qu'il fera avec lui. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution, à Dieu le jugement. Nous qui sommes-nous? Ma commune Zolobaki, si toi qui juges un serviteur de Dieu qu'il tombe ou qu'il se relève, cela regarde son maître. Nzambe a jugé mbi et sorazana ba mabena et sorazana ba makamuna et c'est son affaire avec Dieu. To benga yete bandeko, to bota yete, nzambe mutatinde na mokili. Donc mukolo na muto kodili naye. To tikande motema mabe. Comment on peut salir personnalité mututina ba niveau. Le moi na sobo komona ya salité na batatu nzoto mobimba. Si réellement cette dame existait, nde bat basi ba sali ba émission na e bino boyebi ba congolais te. Bino boyebi ba congolais nde batu basi ba sali ba émission na mwana mwasi bomoni wana lati tatu ko bala likolo ti nation de kaya dessin nzoto mbebe on de kaya dessin o salité wana mbi ya kolinga penza mwana mwasi aboy. Donc eza photo bazwi na internet. So pe fi yango akufa e to yebite. So eza nango kaka ba image o ba créer kaka parce qu'il y a des images comme ça non mon mutu mais non mutu a dessiné na mutu comme un talent na et puis. Cette fille n'est pas d'abord congolaise même si aza soki na yebite so pas américaine, so pas jamaïcaine, so pas mutu amboka nini soki wapi soki nini bazui ka ba pona nini po ba salir Moïse ba coller. Donc ba vo so boyo kaki wana Gloria va répondre à collage. Gloria va répondre à collage. Mais la voix, yambi oui c'est mbié. Donc quand on a expliqué l'autre fois, et la relation peut-être na habité ça date de combien de temps moi c'est mon film bazala na isimba na ngote. Et aza mobali, aza na nzoto et aza na ba facteur nyonso de ce qui veut dire à télémac. C'est tout à fait normal. Nzoto so ezo répondre et mutu to ko tenir et regarder. To betela bikobo maboko te mais non seulement ça. Asa mutu fa robalara un jour. Mbi ya robalara un jour. Si quoi robala nana robala Angelou? Non, robalara mutu na sa mokilo abatute. Robalara mwasi le rola ngai. Robalara mwasi le rola yo. Donc sora sepeli na mwasi. Okanga monte matako loba. Mama na sepeli na yo. Bobandi solo la. Bobandi ko tambola. Soke simbi gloire à Dieu. Mami, soke simbite et simbite. Asa obligé te sora lingi mwasi même si mwasi on aza malamu te. Babala na karato pa bala e kara non et ça la raté bible zolo baso batuni balé ba yokanité ba kotambola elongo te. Donc c'est tout à fait normal cette relation de simbate et puis allez ba archive ba to ba bomba ba archive certainement la fille peut-être après ça mutoto ala ki sa mutazala desi quand na biso no pire na pire et na déception wana et kuneke ipe soki ndenge nini quand nde mukile lingara batute ezambi ende na oyinde saka un jour siko te pota muso master yoka to koyeba bande ko secret za ya mutu moko so secret ko memba to mibaliza so secrété yo yebi ke obetela mutu moko lisolo ya vie na yo privé to ya makambu na yo en tout cas yeba ke ezala na secrété mukolo yo ke yindi ko kamwa te penyela loba ke ba vidéo na ya mitakala o etambola na c'est son ami. C'est fort possible bato ba yebi penyela ba yebi ke c'est une fille oyo apenda ba lokuta trop te en plus to yebi bana bakola na poto bazana na façon na bango moko ya komonela makambo to pe ya revivre ye pona ye c'était normal osa bolingo na mobile na film atindeli master na ya mona comment j'ai fait certainement la qui ça qui est au monde ondeni nazo sala bien ça va améliorer ou encore pas mal ya mona normal pire nzo ande pire azala raté na mokil et indela réalise manzambi awa ba vidéo à boîte de nuit bimande yene ya zo ba tenzo ande pire comme un pirate ma copa bongo na copa mai au melo un jour nzo ande pire à filmaka lisa lobi moi soana na pesa e carte na des fois na ebisie so la limpia ka na ebisie no kende na cash machine akepa bendi moi abendi moi montant mais car la personne en question muto a trahir ye abimisi bo sotone libanda abimisi kindumba ndaye libanda abimisi mabe na ye lelo o lisa za ko sambwa parmi bato ba sambu ici lise
eza meilleur ami à nakati. C'est ça la vie, c'est ça le monde. Donc la fille en question, ta mususu pe voice wana apesa ka mutu master to elelo eza ya koyinda. Elle était déçue, oui, mais si vraiment elle voulait nuire à Moïse Mbie, ta musu nga sa émission, to nga kena ona bandenge moko boy. Bon, ya makambo olinga na mobali simbite. Mais tala lelo oyo ndenge komi problème. Combien de problèmes, tu as évité ça, combien de temps, combien de mois, combien de jours, je sais pas, des années. Et les lots, comme non, pasteur Mbiye, babani ko taxé de tout, bah comme et puis dans lobby tout qui est tout zonga. Allons rentrons. Et moi sois mature. Déjà nanu Mbiye okelinga bébé ok linga minerte to adolescente te to nini ba Eliane nyonso na bandoki batalo kuta ya lo ba kata ba tromper lelo Eliane ana zemi pour votre information pour na bato ba ebite na ebite ta musu pesi aboti mais ba kata ba trompe aloba ke ya ko bota te ba kata ba trompe mais lelo Eliane ana zemi nzambe mukili oyo eza passé moi si so mobala lingi yo oza mokolo za matière soki simbi to simbite bakosi yo to bako mais maman responsabilité ene ya yo moko ozana bongo ozana misu na matoyo ozana nyonso po yeba ko comprendre ko réaliser ko tala ko mesurer ko balancer ko mona ke relation eza malamu to eza malonga te siko soko lingi moto et que mambozo ke ne mo ndenge tu vas blâmer qui soki simbité tu vas blâmer qui ngana kamwaka c'est vrai des réalités existent mais bana baso ezala ke non azala na mobile simbite c'est vrai mibale belé utiliser basi bazali e komino asakana nanga asakana no na ndenge nini asakana na yo na ndenge nini o asakana na mwana batu o bima na mwana batu la mwana batu o me mwana ngo ya bande kozwa plaisir pe n'est-ce pas abande ko sepela tamba okine ko matela ye wana elle était d'accord, elle était consciente abande pe ko sepela zo ko jouir aza ko lela siko ekomi tango bakaboni ndeni ne komi ko no basakana kina yo basakana na ndenge nini donc c'est comme si mobali wana ngane muto banako yoke lengi abande okane lengi te soka banako yoke lengi te mais pourquoi bande ko ndima ba matela ye ote basakana na mwana biso ala mwana biso oh mais mwana bino ndima ki balala e pona nini bande ko bolimbisa ngai des moments j'aime dire des choses telles que Zali et pour na ko ba réaliser ba comprendre et combien Zali est sérieux ou encore et parce que des fois moi surtout au masquer marambo ils ont perdre moi forme oh il faut aller là hein sakani na mwana biso balaleli mwana biso siko mwana na bino bakangaka na makasi te viola kaye te nana baneko kena ndako mobali oye moko asiko no matana mbeto na oye moko mais siko c'est qu'elle était d'accord abanda ko sepela abanda pe oyoka bilenki aza siko elle était consciente sakani na ndenge nini na sens nini. Donc il faut kozala mayele mukili oyo depuis bandi ba maram bible zolo ba rien de nouveau sur le soleil. Ce qui veut dire ba mambo to mona lelo ezalaka déjà avant même to bota na matokuta yango. Mibala ba ventire ba existaka. O ba sarana na basi bazala déjà d'où bato yo bazoya il faut bazwa mayele ba comprendre que non des hommes aventurés il existe. Mais ce qui bible zo peksa sexe avant mariage ba raison eza ebele et parmi ba raison na eza moko ya ba raison. Oui, parce que moi si yo alingi mobale ke simbite. So mobale wana matela yi na yete. To atikela ko matela yete. Afinaki libele te. Aliaki na yete. Bon mon atenge non eko sala pas si moins. C'est vrai ça peut déranger na linga qui parce que quand on aime une personne et puis on la perd, ça fait mal. Mais ça va pas trop déranger. Mais siko yo yango moni bible zo pekisa ba maramba banzoto o siko yo lela nzoto siko tango zo kende kuno topo kendaka kune komi après na suke simbite basakani na yo te mama yo moko moto lingaki wana kuteza kutu kosakana te yo moko moto bana ko sepela yo na ko sepela na yo pozo zo plaisir et puis après komi bokoma bandeko na lobi ebele en fait message ezaika ke to tika motema mabe c'est pas bon. Ce qu'on a mais en faisant tout ça pour besoin. Bon, c'est vrai, ça c'est inévitable. Hein? Élévation, mais ma bambonge, mi pépé, parce que Bible Zoloba, Nzamba Oloba na Isaïe a créé
et prospérité n'a créé adversité. Hein. Ici, que prospérité, Zali, tu es prospère, tu es élevé. Bah, maman, simba, qui ne malamu. En tout cas, adversité, Zala, kaka, obo, yangoto, ki mangote. Yango moni, ezalaka important, muto azana nzambe. Kokangama na nzambe, muto osala kaba na olongisa yo. Nzamba pambola babatela mbiye, alongisa ye. Ouais, bande koto comme na biso na suka, c'était ça. Donc, to yeka poto ebisa bino ke ba biloko bo mona wana ezala mo hésiter. Pardon, ezali mwana mwasi wana eza gloria ote oboyoka ye na téléphone. Ya na ngoka ba congolais ba sali ne ba mesana ko sala pourquoi pour nuire à la personne de Mbiye, ce qui est très méchant, très méchant. Bande koto sika motema mabe parce que motema mabe futa raté. La Bible dit qu'un homme aura semé le moissonnera. Au moins, le Babylone va tenir sur Baosala. D'une manière ou d'une autre. Bah, fout à main. Parce que nous avons moututé pour ça. Il y a un exhorté on de Ronangaï. C'est pas la peine à jalouser moutou. Tu as ça moutou mabe. Pourquoi? Parce que nous avons akela moutouana. En tout cas, à Otelema. À Otelema et Orzwambano. Oui. Et puis, il faut voir que Batnios va kokanarate. Batnios va kokanarate. Il y a Batu et Batu. Yana mutu musoko sale mabe eleki nango. C'est vrai, okobuka parce que eza loi, oloni okobuka. Na bandenge moko boy, mais peut-être la vie peut continuer normal, ozomona pe que non, ça va, marambo ezo simba nango, ti peut-être lobby un jour o sala ki wana na bandenge moko boy, okobuka ngo, mais na batu mususu tu touches à la personne, Dieu s'élève. Et adile na yo. Toloba mama ambo te pona obangisa batu bien ka pona posa koloba. Tala yana batu musuba sana na bango te. Yana batu musuba simba bango te. Webi alliance ni na nzambe te. Yango na conseiller de onanga kolinga ko sa batu mabete. Kolinga pe ko tambola na kombo mutu na amal te o panza basango moko bien te. Tam susu le te batena na ba abutisa ya makambo na oyebi te. Yango moni tozonga mo muke sima na ba mambango. Kala, tant que tu vas comprendre que tu as une ignorance, tu vas pas comprendre que tu as une ignorance. Ba lobby boye, bo koti, bo fingi, bo lobby. Ba mambo ba Elia, ni biso nyoso to finga ba Moïse. Na ba mambo ba Elia na on a dit des choses. Mais plus tozo kola, tozo pena ba maturité, na expérience ya vie, tu vas comprendre que non mingi obat ba loba ezala na ngo yango te. Bande obondi melanga, mingi obat ba loba ezala yango te. Moi qui vous parle, certainement nayebi na ngapete mais eza pe na bato batambola na kombo na mabe ya bato pe baloba ba marambo oyo et tikala ko exister te nayebi te ni na ndoto na lota te na kombo na ngai mukile za nango toujours bongo yango il faut ça très attention ta bazoyelo sango ya mutu surtout ya mabe réputation bandeko na ngai na lobela makambo kala ozo cha ba deuxième to pozo ke no propager il faut ça très attention. Tala bete lisolo moto na bokebi to na biso bato ba bete la biso pe ba masolo belé pe to bete na ba YouTube ba eza ba masolo o to zalate me to yokaki na musika il faut toujours ko chaka ke ba supposition il faut ezala ou encore na yokaki to ba yebisa ki ngai parce que za na bato mususu aza ko beta lisolo on dirait azalaki wana a beta lisolo on dirait alala na muto ngombeto moko a beta lisolo ndiye muto mwana mama na ye. Il y a même des chroniqueurs musu na mona na ba YouTuber o kazo bana o mwana bala kufi o tende kona zongisi bwa sali boy camarade ya leki na mais lokuta d'autant que boki camarade ya leki na ye bozo réaliser que non en tout cas on a bonne information on a vraie information et pourtant c'est pas ça babilo kwana est très dangereux hein très dangereux ça ba venin et c'est pas bon donc wana ka pona ko nuire Moïse et pourtant cette fille bozo mona wana eza na ngoyete Gloria ya na ngoyete Gloria. Et elle n'existe même pas la fille en question parce que sur Azalaki et Kaza congolaise, bandeko, c'était ça. Moté mama beza malamute et foutate. Nzamba pambole langa bino. Tolikas na bonzamba avec MDGD. Merde, casse la grande dame, aimez, commentez, likez, partagez. Quant à moi, na moni bino mbala ya sima. So sabonana noté, abonne-toi. Topé ça conseil. To sunga baike. To sambela pona batu et un moment faut quoi miser galerie moi ba pilipili boyo kana ba mungo moi ba commentaire ça fait du bien et ya ndenge YouTube etambolelaka ya nango na ndinga mabete je vous aime bonne année de bonnes choses.
Zambe na nguya, olatike mo.